Oui, oui, ndeko na biso pe azaka victime. Bonjour na babone na nga kuna. Soki s'abonner awa, s'abonner pe na page YouTube s'il te plaît. Naza besoin ta 10 personnes, s'abonner na page YouTube na nga Feza TV officiel. Naza mambo malamu ya osala. Ba live ya kafu, ya ba témoignage. Et là, ndeko moko akomeli nga bina sisa témoignage te rappele nga nanu ezali témoignage ya ndeni naloba pe ndambu mambo eleki nga ebele. S'abonner kuna continuité na chaîne ya YouTube. Oui, ndeko na biso pe azaka victime babebisa vie na ye pa kaka ya théâtre. Tozala au milieu du village. Neti nga il faut kana zala au milieu du village. Bato ebele bayaka koloba, bato ebele bayaka kosala kisankara. Ndeko na biso pe azaka victime. Azalaka victime ya torture ya ki 43. Bino boyebi ser na biso wana te. Boyebi ete. Ebele lelo bakoma na bango ba porte parole. Kotela ngai. Ekasi tindela ngai. Na okotelo kaka pamba boye. Opesi numéro batieli yo $100 o appuyer bêtise. Bomoni ti mwana oyo la rose azoya olobake akoki kokweyisa monde ya théâtre po balesibienne na ya bamama mibimba baza bokanisa te ki azokosa eza ya solo. Théâtre congolaise eza ya kopola na ki 43 eza ya kopola na kipendula bokanisa te ki azokosa aza diogo epi na oyoka ndenge aza na asala ya sécurité donc aza na baesprit ebele baesprit ya butu baesprit ya ki 43 donc aza ndoki koleka bino bato bokanisa toko porte plainte esalaka elo te plainte elongolaka vérité te bokoke boporte plainte ye mpe akosamba abimi na ye après bomelelaka mbondo te bino bachroniqueuse bosalaka analyse bosoutenaka bacomédien bomelelaka bato mosusu mbondo te na monde ya ki 43 soki bokosoutenir mams oui biso toya bato ya théâtre atongo toyoka nanu mams na vie ya ki 43 te toyoka nanu mams sila bisalu pomba scène na ki 43 te soki bokosoutenir ye bomelele mbondo oui mais le reste bomela mbondo te bosoutenaka masumu te kosoutenaka kilele te okenda faire na ye elongo faut kozala juste faut kozala au milieu du village po musala ekende kitoko voilà ser na biso wana avivwaka na ndeko na biso na torture na libala na bango makasi atorturaka ye epi so namoni ser na biso oyo azalaka na esengo te esengo vraiment ya vie asekaka ya libanda me ya kati koseka ekufa par rapport ya baréalité ya monde ya théâtre ya kolanda succès baréalité ya kokoma esika akoma lelo tout a un prix olingi ozala na visibilité na réseaux sociaux na TikTok na YouTube na yebana nasala kombo il y a un prix à payer bien aimé il y a un prix à payer monde ya théâtre eza ya kopola ebimisa na bangusu ba 43 baza kuna ebele batonto ebele omoni mandefu ebele lokola zamba deux fois na monde ya théâtre toza na bacommissionnaire esengo ndeko na biso esila afanda na libala pendant combien de temps na moninga mwasi yaya sodomi na kofanda na libala azwa bambata azwa babolai encore ba 43 balinga kos'impose koleka na mibali balinga kosala au-delà ya mibali bakanda moko boye. Repentez-vous bien-aimés, repentez-vous. Repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Eza le seul moto akoki ko changer vie na yo, eza ka Yesu Masia. Acceptez Jésus dans votre vie. Bande onanga théâtre. Théâtre eza ya kopola. Na théâtre okoki koya na idée no ya malamu. Olobi na sala carrière na nga na sala boye na sala moko kuta bandoki bafanda bakoko ya bandoki na monde ya théâtre. Bakoyiba yo ba changer identité. Théâtre ba changera batu identité. Oyaki mwana malamu okomi mwana mabe oyaki mwana ndako okomi mwana ya balabala
eza na barole echangisaka bavie ya bato. Bomoni jipo na lati ya mokuse wana tojoue basirene, entre temps toza batieli basirene na monde ya théâtre. Lelo je reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na longwa na monde wana, mais il y a des choses kaka nde na joua role wana ereklamanga, kaka nde na joua role wana ereklamanga na biloko ebele oyo ifale na longola, ifale na kusenga nzambe bolimbisi. Mutu nyonso ajuaka ki 43 akomaka 43. Tozana ba 43 mususu bazaka ba fan ya théâtre o balandaka biso na libanda. Ce sont des 43. Ya basi ya mabala, ce sont des 43. Yaya bino batu boyaka lave image siko kombo na yezo tanga makuna, kombo na yezo finga mapo $800 $200 o défendre bêtise. Non. Azalaka 43 kutu na ndako ya libala. Azalaka 43 na libala pe anda kumoko balamukaka balalaka comme mwasi na mobali. Kombo na eza ya lelo te. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut laver son nom na kati ya bêtise. C'est ce qui a pesi bo moina ye pa Yesu. Kombo na ye kolongwa. Nzamba na capacité ya ko changer vie na ye, ya ko changer kombo na ye, ya ko changer nyonso oyo ekufa kati na ye, ya ko pesa ye esengo ya libela na libela. Quartier Bel Air azara na esengo ya vite. Asekaka ya dibanda. Koseka ya kati ekufa par rapport ya ba réalité. Eza mutu nyonso te na monde nde arésistaka. Jacques chapitre 4 verset 4 zoloba tomi betaka tolo te. Tolobaka c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut. Totiaka te ke biso. Soki nga na s'échappa, c'est à cause de l'amour de Jésus-Christ. Na ngai moko na ngai na kokate. Na zwa ngolu. Théâtre ezara monde akobeba. Théâtre ezara monde akopola. Lave kombo na ye azo fingama, mais eza vie oya viva kati. Aza na kati ya ki 43. Apesi kaka oya azwa. Yaya na obetela bino histoire. Omoni na monde théâtre mutu na mutu ayaka na vision na ye. Nga na camarade na nga isika na uta kosala théâtre na Nana Lumière, leader ya groupe. Ezaki deux fois soki asepeli abetela nga lisolo ya parcours ya vie na ye. Mais lelo mutu akomoni na France envie ye e star na biso po akoma na France aleki nzela moko ya mabe po akoma star, akoma koposi azoyemba azoseka. Kimoseka na ye ekatama na koko. Bino nyonso boyebi histoire pona kolongwa na vie ya pasi. Bien aimé, pasi eza mabe, bobola eza sorcellerie. Alobi planète ezalaka en vie na nga te. Koko a 4 mètres riba ya kimoseka na nga. Koko wana futela nga ndako kote ya Kamanda. Azalaki soki afandi abandi viol olela yo na nani po anini. Koko wana efale na accepte po alongola nga na kibobola. Libota na biso tozaki na pasi. E collègue na nga wana asala tout. Bosabone na chaîne YouTube na nga Feza TV officiel. Awa bosabone belé, bosabone kuna na betela bino sko épisode par épisode ya réalité à monde ya théâtre. Yepe quartier Bel Air. Accepta pe makambo mususu e passer wana poazwa kaka chemin ya ouverture ya vie par rapport ya souffrance. Souffrance esalaka ke mutu mususu a accepter biloko akoki ko accepter te po kaka abima na pasi. Abisinga planète nga basalela nga cérémonie na boma. Basalela nga cérémonie na boma babimisa nga zemi ya 7 mois. Bino batu bolulaka batu. Star asukwama abwaka malava. Babetela bino ba réalité ba comédie musu ba na poto. Nini basala po bakoma o baza lelo.
s'abonner tozokende na deuxième